Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi, Nabisonio sur la voie céleste, mbote, partout, au bout du Bakwa pour l'Andabiso parfait, Ernest Topesi, ba Congolais, nyon sur des pères et des mères, Topesi, bino, mbote, bongo pe, Topesi, Topesi, mbote, na oya bison de Roger Ngimbi, Wanzambi, Wampungu, Topesi, mbote, Namdikansi, Malam, Moussa, Ngopona, République démocratique du Congo, Toningaki, ba Congolais, Ndenge, le Kola, Bino, ba ko s'investir na kati ya mabele ya bakoko pe to pesi susu mbote na oya biso député Ombatali Moïse na niveau Ituri to pesi mbote ingénieur Bruno Kibambe o azali sous pe to pesi ba congolais nyonso mbote bongo pe to pesi mbote te pa ndeko na biso Zakayo na niveau ya commune ya Matete grand changeur to pesi mbote nzambe ya bakoko apambola misala na bino. Il y a toujours Kobeta Masolo ya République démocratique du Congo ezali mboka ya bakoko batikela biso soki to défendre yangote ezala mututu ya ko défendre Congo. Alors yango tozali condamné obligé ya ko défendre patrie mboka oyo bakoko batikela biso mboka oyo nzambe apesi biso il faut to défendre yango. Masolo na biso lelo tokobeta boyebi ke actualité a toujours dominé na bandeko soi-disant bambengaki ba congolais mais nzokande baza ba congolais te baza ba congolais à demi Dakar parce que kotala ndeko alubi aza congolais ya kokende ko coopérer na bateau balingi ko détruire Congo automatiquement oza congolais te yango to pesi pe merci na service o baza ko sala musala wana to pesi merci na équipe mobimba o baza déterminé ba congolais ya des pères et des mères oyo bachaki ndeko na biso kalonda salamo maboko na complicité na makanisi mabe o bazaki nango likolo ya République démocratique du Congo service bakomi bakoti na résidence ya salamo toyebisi bino ke mutu wana aza rebelle nde tozosengela bakongolais oyo baza na kati ya mouvement ya ensemble wana bokite dans l'immédiat sans condition po omoni biso na Rwanda tension eza mabe bomoni biso na Uganda tension eza mabe bomoni biso na quelques pays mosusu biso na bango tension eza mabe et na mikolo koya tant sous coopération diplomatique et katana. Mais kotala bato balobi ke baza ba congolais na kati ya ensemble ba komiti na makanisi ya koboma ba jouer po ba sacrifier bango bato ndenge wana likanisi na bango eza nini bandeko boyebi ke bato wana ba coopéraki pendant 18 ans na service ya Kabila. Boyebi ki ancien président abenga Katumbi Jida. Soko tuni contexte ni na bengela Jida. Pour na bango logique batekaki déjà République démocratique du Congo. Pour na bango bazomona Tshisekedi lokola za démon. Pour na bango. Pour na bango lokola Congo ezondi na casquette état or soto zongisi bilo muke sima bokomona République démocratique du Congo na série ya Kabila na ba Moïse Katumbi na ba Salamo wana skade République démocratique du Congo ezaki état voyou parce que preuve année de moni contrat chinois République ni ko signer contrat ndengwana o Kabila signaka. Donc c'est des gens mboka bola fa mwana doit pas nayo na kati ya contrat wana bakatumbi bazalaki na kati ya contrat wana bazalaki ebele basalamu kalonda donc c'est dit bamatata mponyo yango topesi international marocain mbote nande mozwaka mboka moko mbutia na konti ya mama topesi mbote sur le bakwa kolanda biso topesi mbote
international marocain, joueur à Paris Saint-Germain. Kotala ndeko na biso Salamo azoko coopérer na Paul Kagame. Paul Kagame azo coopérer na Kabila. Kabila azo coopérer na Moïse Katumbi. Kabila a financé bango, Paul Kagame a financé bango. Bakendaki kosala réconciliation na niveau ya Katanga. Tout la réconciliation wana. Tala ba conséquence nango. Ça dit nde bakenda kosala réconciliation ba Katange, nde bango balobaki. Et baza pe ba vouer Katange te. Ba Katange ya kubamba bamba. Que ba voir tonton ba Katange bazali. To pesi bino merci. Nde bo participer ki na buzo bana bango wana te. Ce que ba fo Katange. Loko ba Katumbi. Nde bakendaki na Katanga. Kije na bango. Ba kosi ba fo Katange. Que Katumbi aza fo Katange. Que Kabila aza fo Katange. De boya to fonda ba Katange to sa réconciliation. Réconciliation na moment ni. Pour nous bosaka réconciliation te quand nous Congo zante état voyou n'époque na bino à 18 ans. Bon bossa la réconciliation tant au Congo est comme état. Bossa la réconciliation. Et réconciliation basa na Katanga ici to ebisaka bino. Tika to tia bino kaka moi. Mungu amuke na munoko. Balobaki boye bakobundisa bokonjo yo sadi nyose bandela zéro. Alors pour nyose bandela zéro bakendaki na Katanga basolola bakendaki basali masolo na bango bazwi ba jeune ya kata ya ba jeune ya kata bakata Katanga oya Gédéon Kyungu bake kologer bango na niveau ya Kashamata ba misusu bakotisi bango na kati ya Zambi na résidence ya Moïse Katumbi. Ce que Otalanga, ce que Koko vraiment, Koko Nabino Ye, Koko de la République, des pères et des mères, 100% congolais, d'origine, 100%. Naza congolais qui a demi Dakar, Naza congolais 100%, des pères et des mères. Yon Nazo soutenir loi, il y a congolité. Et Bongoyo, aux Zélani, aux autres hésiter ni. Hésiter. Région de Bissau. Région de Bissau. Bake bazu bilenge wana babandi ko intoxiquer bango. Babi to kende ko provoquer Kinshasa. To kende ko provoquer Tshisekedi. Donc soka ko ina mutambu na biso automatiquement to déclencher de tina ba réunion bango yango wana. Tina ba réunion bango yango wana. Bakati ko influencer na joueur Mputu Mabi. Et le va sacrifier ba Blixembek. Peut sa actualité. Que bon bien na marche wana pouvoir en place ma bomi pour tout trésor. Tala degré makanisa batouane. Tala degré makanisa batouane. Et là monsieur souvent ayiba mboka mukanga l'autre sénateur en vie. Ayiba beti biso masasi. Nzoka masasi ezaki na bango na kati. Pour ba beta mona bato maman pour tout. Pour les botanelé. Ce que bonhomme ça pas na tchangouni. Que le régime en place n'est pas pour tout. Yango moni ba kino ba congolais ba bien en tout cas Katumbi ma connaissance na kati ya Congo te. Wana ba congolais ba comprendre que non. On est sur politique té. Yango ba zo bisa Martin Fayulu. Ça l'opposition on y a yomoko. Ve toyebani. Pourquoi opposition le TV président Martin et le à Kokoye Biango. Tant toujours dans le quartier général na yo. Oyebi. L'enseignement tant toujours ya. Biso barma banani oyebi. Tika na ligne na yo opposition au sala. Donc ça va pas déclaration na pression conseil était que V na respect na pesa gayo.
ça l'opposition qui Martin Fayulu na ndenge yebeli kokende corriger l'opposition ba Moïse Katumbi te batwana sont des rebelles batwana ba rebelles ba coopérana Paul Kagame so kalonda yo na résidence na quand service intelligent côté kuna bakuti ba biscuit te bakuti te ba document bakuti nde ba arme de rebelles Moutouane. Allez, conseiller qui rébellion. Donc, quand c'est ça là qui, donc, va sacrifier jeunesse, va bomba batuna ba marche na bango, pour communauté internationale bayoka. Va proposer biso fait de route na bango, il y a schéma 1+4. Il y a un moni Kabila bomba naki na kingakati. Alors bakana était sénateur en vie avant d'inaye azolia na eba mpaka sena na kingakati. Joka pe mutumabe. Il y a toujours s'appelle l'état. L'état. Na bokondi lisano ezalaka te. Na ki bokondi lisano ezalaka te. Et quand les chefs parlent, parlons bayokaka. Mokonza lobini kuna esili. Pe mutaka te kotembe chef alobi me te. Parce que opposition bango bazo sala. Nous opposition biso to salaka. Ozo sentir que ça une différence. Bango opposition bazo sala ba opposition te. Opposition bango bazo sala. Ba teiti ko zona ba jouer quoi pour tout. Dans la carte, ça m'a tout dit, ben on va sacrifier. Et puis ça se croit actualité nuance. Bah tu vas le béango et les filles, ma chaîne, international congolais, et bah bombi, dans le niveau marchani. Donc on a bien actualité. T'as la soirée seulement batandingwa. Avec personne congolais, au fandi, na simamuto azana moi na Zambie député. Parce que je peux me dire pour côté la caille. Sur moi, on n'a pas comme un député na Togo. Tu vas vous dire que tu as quoi et bien 2 kilos quoi moi on appelle c'est un bon ami coco ba jouer manette au chaté te na ucha manette na je ngo belé yo pese kutinda to ko mango belé so ba utala ata coco quoi jusqu'au Congolais, aux autres qui ont soutenir, nous tous à ma candidature pour n'importe nayo. Tandis que bateau va gérer la République démocratique du Congo pendant 18 ans. Nous sommes aujourd'hui 3 ans, musée le père. Aujourd'hui, 18 ans, Joseph Kabila, Kabang, sénateur en vie. Topé sur le mot. Topé sur nada da Jeannette Mbot. Congo lingi bino mais bino de lingi Congo te parce que ceux qui bolingaki Congo na ndambo a connaissance au bozanango que non on a dirigé beaucoup pendant 18 ans tala Paul Kagame bani tout ce que tu veux maman Paul Kagame te si bazala eloko moko bozo sala bilo ko moko tozo comprendre yango musko ba komolo ba comprendre que te ba bengi nge bele ba bikoko tika tenzamba lola pambola yo nzamba likola mona yo apesa o mikolo bele na sena mokili o simba nzete bi masuki ya pembe yango koko na pesi bebe la nga Shalom Mbote chacha na pesi Shalom Mbote bozo. Donc, vous sentez que Batou, on est passé à la vraie opposition, on va contrôler l'action pour le gouvernement, le gouvernement contre le Bossani Penda. Non, tout le monde est opposition, tout ça, nous va proposer à ta loi à mon côté. Que tout le monde est opposition. Et là, on va le dire, pouvoir pas le opposition. Opposition pas le pouvoir.
ça quoi match à football na kata terre en tout cas et le reprenons opposition à lobby en tout cas oui en tout cas non tout mécano traitant mon âme que l'on peut pouvoir salir en tout cas mais l'opposition à Congo de prendre un bango à tête de comme si Congo ou quoi à l'eau bon on dit matin bon ben qui base tala ba pour gaga mazoba que non il faut na kata mabele ndambo à Congo Moïse Katumbi bokosala ngo na ba marche conseiller Salamos Yaka Zala Koto Kalonda Yaka Koto Yorozomi Minduki Europesa Bano Bakatakatanga Bano Agedolon Kimbu Misusu Bomba Bona Kacha résidence à Moïse Katumbi na Lubumbashi Misusu Bomba Bango na Kasumbalesa Misusu Bomba Bango na Zambi Torobanda Mubula Ngwap Torobanda Ngwa Patri ya Katanga Wana carte na bango Siko Bakatanga Babindo Bakatanga Bite Tobo Bilokwana merci Bakatange Tobete Maboko Tobeti Maboko na Bafou Katange Po Tobi Kia Mabepe Bafou Katange Bakombo Bapesa Mou Bakombo Okotelata Mourou Bakati Ngala Zanani Miso Otini Boyo Zanani Okote Azam Muta Zambi Azam Muta Zibambo mais quoi qu'il na Congo Syrie ya nini abike non nazwaka nationalité congolaise non ba ko torturer ba congolais ko ba congolais ba boyi na mobiloko wana ba moni que d'abord marche na bino ya la muka bongo bo sacrifier ba jouer na bango o ba ningara mingi pour toute raison ba Congo ba bino non wana pene komi kibondoki eza sous opposition et bah Congolais ba moni que na bino so 4 wana donc mutaza série azate ba tebe de na bino so 4 wana mutaza série azate parce que ba Congolais ba checker penser na bino ba ju ba câble wana ya médecine ba connecter bino ba cerveau comprendre non ba to ba zo raisonner ka rébellion mais si Martin Fayulu kendaki na centre na seigne à cause de 4 électeurs si la moka ba ndima qui fait des routes la muka bandimi nini aseni ba fiché la muko zumuno bandimaki ba kebe ko zo carte électeur ba mwana ba ti bon na misubu tala bien photo tchenken avec poids ba la photo sur carte électeur élection si bino 80 bobeke na décembre yo ata eloko moko ko décater que to kotika na tiseke data ata inerte ata unité si bolobaki bonne ko lubango car la Congo na 2022 que na 2023 il y aura des élections voilà français bimaki mukolo wana batelemaki basali nous la muka nous demandons bikambo ko demander na bino yo bakolo français ba messagerie connu bon ba ye barakaka tu dis je reconnais Thomas Louakate pour Thomas Louakate il y a yebi na histoire na il y a Thomas Los Angeles na personne mbote les qui nous ah Congo yo photo de la Congo bo poser mono ba débat du fichier wan na 2022 peut prolongation exacte débat maintenant comme les 2020 comme les autres décembre on est pas sur ma préparer ma base na bango à la muka bango bazo préparer ma base na la muka na excitation mo ba haine des aboye boni biso to ça ba tribu belé to linga tête tala ko raisonnement politique na bango de ba créer guerre civile opposition besoin mono balingi ba créer guerre civile opposition besoin mono pour se retourner Katumbi yo kendaki Kigali Salamuka Londo azali na Paul Kagame Lungola Paul Kagame ke Uganda basona Museveni asili akitika Tsumbalesa papa ye nous mbamba bafandi bo tout mettant ba duer na service na avion ando kindwa
Farabeta Pampan, Lubumbashi, Zambie. Bateau sur le dernier réglage. N'a pas milice va préparer Kuna. Aliba Bandasso à partir de la Katanga. Si on a besoin de Guinée, de pas provoquer tribu Moko. Va provoquer tribu Moko. Comme si quand peut tribu Moko on va habiter, vous avez tout ça, allez. Bah bien si lit au récit. Mais ce qu'on s'en n'a confondre bien. Bobongo la mitema. Pour exemple, Mboka Fumukimba. Mboka Fumukimba. Mboka Bilaka. Sur un tomate imagine il y a tomate mikewana qui m'a côté les mélos à quoi aveuglé. Quand tu mets ton saga qui a le 6 avril de yo moins le 6 avril de aussi là. Au moment qui m'a comment confondre lui. Si n'importe quoi ne va comme et comme OK tu serais il ferait pas que de Chine, il ferait toi en France ton solo là. Ba français pas comment demander Macron. Ba zeni yo kendaki na Congo fandi le bon de la Tshisekedi au soit na Congo sur biso France to perdre Congo. Automatiquement to zongi na prophétie ya Konde Tshisekedi wa Mulumba. O azaki mettre na biso ES mémoire. To sa formation ya ma sécurité. To le baka biloko to yebi. Tant que j'ai un cadre et bien là il y a une politique bon fin ka biso bataille de paix soit là le mablo na pas bamba bon ba te belé o le ba politicien o le muso ba porter parole o na ta communicateur yan kwadi yo ba ko global exclusif yo ba ko cadre de Lusaka yo na tout ça reste le 30 juin puis me ba oui, c'est la bataille de paix, on a la bataille de paix, on a bataille. Mais lorsque nous sommes politiciens, on n'a pas de cravate. Je dis non, bon, tu vois que notre pays, le système, hein, tu vois que non, le gouvernement dirige mal, hein. Oui, mon frère, il y a Bino Randengo, Bino Banoyo, Banoyo, en tout cas, Boza Banamoko, Bino Bozoko Bato, Bajib Sabino. Aéroport Angela Cham. Yo bité Angela Cham goûté. Aéroport Angela ya ma campagne. Yo no c'est le mot débat. Bah là vous savez que pays ezaki pays oyo ezaki état voyou. C'est lié à Kabila. Ton a coopéré atane état mon côté. Donc bazo soit missionné Tibeta moko a état moko bananier. Mais le nom bazu Congo est comme pendant état d'État à son négocier na État. Coopération bilatérale. Oh, tu serais la salle. Oh, ameni Congo. Donc, ramener Congo. Quand tu es dans le boulot, amener un papa Congo comme pendant État. Parce que bino bando qui a Congo. Donc, est-ce que comment même ça m'a kantia bilingue? Donc, comment même ça m'a kantia bilingue? Bon pesa makanisa mabe ya kibondo ke bozala ngona bilenge ke bilenge bomoni nde toza boye ye tokobima likola lipa elenge ni nabite ke biloko nso mati na monde entier France bango bazoli la crise non habite bema ba français ba jikati bema ba jike le ba mungulu yaka erezi mémoire ya mungulu benga ba jike benga na ba belgicain le baya mungulu tuna bam kilo moko oui na porte comme combien aro bisao que no crise yo ouais bozo mona ngote ibile daga ya tu sais que dit il a détruit ce pays hein na ba bilo ba français na bilo yo ya ba rouge bordeaux do biso to banga ngote bilo de bozo ba complexé okuti biso na lingalo yo bani na français na anglais là vous muso oti angola ayebuli na différenté ezaka ki portugais do ya mele biso do ba même biso na ki portugais na Kinshasa na Congo okapora kubreka kabara oya tongande ya utongate ya kapora peut-être kabara bino bana kimbango yo boza terrible donc
donc comme une citation il faut qu'on écarte l'opposition parce que tu crées opposition moussus pourquoi qu'on soit retardé dans la méthode de Bélier à diriger l'opposition parce que je sais mais il y a une tactique oh peine à quoi que non peut vous dire que taquer le gouvernement mais non violence il y a démocratie républicaine vous comprenez donc c'est une raison donc aux ça là donc opposition républicaine peut pouvoir amener non type de politicien mais ce qu'il y a bien ou politique pour éviter il y a bien politique pour éviter il y a bien politique c'est-à-dire pour intoxiquer jeunesse pour intoxiquer jeunesse pour que ça soit arme blanche jeunesse on rebondana ba policier la police pas bien que les babino ta ko tchabino ngonti merci général Kassoum merci VPM Peter Kasat kola la te yaya la muka kola la te ko fonda pe na biro mini te yaya malile le kate na biro zala ka chocho le ko aleki na yo oyebi le grand serpent du rail na pe chombote excellence Kazadi donc il y a aucune cause opposition cause jeunesse il y a quantité bando mais siko awa siko yo décision bimi oyo Paul Kagame azo ebisa Moïse Katumbi boyani batem 23 bazo pesa gouvernement congolais 48 heures que bon libérer Salamo bon libérer rapide de sans condition tala siko donc bozo comprendre que donc na Moïse Katumbi na ba Kabila na ba Fayoum na ba bango nyos M23 donc tous les représentants M23 na kati ya Congo et les représentants M23 balingi basala ba marche ok République démocratique du Congo tozo bundana ba Rwandais mais ba représentants na bango bazali ba Moïse Katumbi basala talanda basala moku minduke bimi kuna ya biso ya masekiti donc armée zone kama mandoki mais mutu moko salamo na kati ya cave na ina seba bakutinda minduki wato benga ne Congolais rebelle donc pour quelqu'un ici ça dit il faut bouger voilà pour quelqu'un pour la France ici si na perdre Congo tozongo automatiquement na prophétie ya Konde Jean Tshisekedi wa Mulumba ozaki mettre na biso molakisi malamu que France a roté la Congo dans la fenêtre. Donc France a comme une taquette à partir de la visite à Congo au niveau à Chine. Tu comprends les Chinois qui toquent. Ce que France a comme l'Angleterre a mais ici pour la biso. Ce que tu ressens la dernière. Donc il faut utiliser l'opposition. Il y a toujours 5 ans peuple congolais. Les oppositions, les oppositions, il y a des étrangers. Bango si otali bango no sona au moins na kadoki otali o mususu neti Burundi otali o mususu neti Tanzania otali o mususu o sadiko ba oyo te oui opposition composée na bata double nationalité ba nationalité mo douteuse donc pour na bango ba ko ça l'opposition te ba inde pour ba créer foyer de tension trouble que ba na Congo ba boma na bango o ba pesa ko couloir na ba bato batindi bango babino kuna na Congo kuna vie que ça en tout cas faut faire la même table pour pas continuer à servir ba mettre na bango de le la Congo a primé ba mettre na bango caviar ba quelques mettre to sani to kleka mobulu yango to senga na gouverneur de la ville nazo bandele loko lisusu nazo bandele loko lisusu gouverneur de la ville Gentiningo Bilambaka makambo etali ya ba marche ya ba meeting na citation toza nango autorisé sur le mode soki bakobenga o dictateur ba que non nazo protéger ville ngai parce que bato wana esi be komi ko intoxiquer jeunesse mususu jeunesse ozo comprendre ma solote jeunesse otikali na kofinga finga neti babokechu Dabi que pays na ye bazo eza agressé na Rwanda on attaqué ba Rwanda ya comment ta modi zonga mutu
tokozala bien kima ekota na pays eza mboka nzambe apesi biso mboka lipamboli ekozala mabe makasi soki emoni moto akomi kotelema na singa oyo eza na tiri na ye te singa moto atemelaka na singa ezali ne ndeke bie kombe nde atelemaka na file na singa mais soki moto akomi kozwa risque ya kotelema likolo ya singa edendaka keba oyo eza république ya bakoko tokozonga topesa bino barévélation oyo bazwi baconversation likambu na ye moko boye bazwi awa likambu na ye moko bazwi koto oyo kaka totanga place bazweli ye te bakuti na résidence mpe likambu na ye tala biloko bozomona mpe likambu nio asala ONG ezokartone mpe mais topesi merci na service nde botie maboko tokozonga tobeta masulu ya République démocratique du Congo plus 243 84 40 69 461 84 40 69 461 Nzamba Lola apambola République démocratique du Congo mboka bakoko affaire à suivre. Ciao.